Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karataka te ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mokolo malamu na bala nyonso ya magazine Kinshasa na biso KNB oezawana toujours pour nos kolaksa bino actualité ya RDC pe ba vraie réalité ya Kinshasa. Pour l'édition Mokola lelo la situation sécuritaire Oyeweba qui est un mort pe une dizaine de personnes bazala qui ont levé lors ya incursion moko attribué na ba combattant ADF aux ba détails na commentaire oyo. Mort moko pe blessé moko lors ya incursion oye salamaki na butu ya dimanche na lundi 6 juillet na ba présumé combattant ya ADF na village Botonga na chefferie ya Banyalichab na territoire ya Irumu. D'après Raphaël Lingasa Benago, président de la société civile locale, plus de 15 personnes bazala qui ont levé na ba hommes armés lors ya incursion oyo. A indiqué que ba rebelle ougandais ya ADF basali incursion na butu na forfait na bango babungisi moko ya ba compatriotes na bango oyo azali mwana ya moins de 18 ans. Eza na blessé moko oyo azali actuellement na hôpital ya Chabi. Ba pillé ba boutique pe plusieurs produits agricoles notamment masango, madesu, ba incivique yango ba enlevé plus de 15 personnes. Responsable ya société civile oyo a déploré absence ya armée na région na bango oyo et permettre na basayon ba opérer na kimia nyonso. Abakisi ke intervention ya armée et ya ki na retard pendant que ba habitants ya village oyo ba kimaki yango ba bengi comme toujours ba autorité sécuritaire ba déployer effectif important ya ba militaire pour na ba sécuriser bango. Eza incursion ya liboso te ya ba combattant ADF na partie oyo ya territoire Irumu. Attaque oyo et intervenir après oyo ya 20 juin dernier na village Vukaka na même chefferie oyo et salaki 10 morts. Kasi armenanu a réagir te face na ba multiples attaques oyo. Ba konzi botalela bango likambo oyo po batu bazo sila seko sila. Kinshasa et l'équipe partout. Assemblée nationale na Sénat ba vota ki pour la 6e fois prorogation et état d'urgence pe lecture ya ordonnance na yango etangama ki lobby lundi 6 juillet dernier bozwa ba détail na commentaire oyo. Plénière ya Assemblée nationale ba prorogé pour la 6e fois consécutive état d'urgence sanitaire oyo ezalaki promulgué na chef de l'État le 24 mars dernier. Au cours ya plénière ya lundi 6 juillet, débat moko ya makasi et salamaki na chambre basse ya parlement entre pro na anti-prorogation et état d'urgence. Premier camp ba soutenir nécessité ya ko proroger compte tenu à menace oyo pandémie et zo faire peser na population. Pour la deuxième cas et anti-prorogation, doute exact que l'état d'urgence est affecté sensiblement économie et singeli ko privilégié ba juste barrière na distanciation sociale. Face na ba argument entre ba députés et Assemblée nationale a voté avec large majorité pour la prorogation il y a 15 jours il y a état d'urgence. Bien avant projet yango ezala adopté na Assemblée nationale, présidente et institution oyo a insisté que ezala prorogation ya suka. Après Assemblée nationale, Sénat va voter en faveur de la 6e prorogation à état d'urgence. Projet à loi portant autorisation et à prorogation à état d'urgence sanitaire. Oyo ezalaki proclamé na ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 ezalaki adopté na ba élu des élus au bazaki présent na séance plénière.
et kozwa 15 jours, soit du 7 au 21 juillet 2020. Boyeba que projet à loi portant prorogation et état d'urgence ezalaki présenté et défendu na vice-ministre et la justice Bernard Ngumbi. Na place ya Tunda ya Kasende, ministre de la justice et garde des Sceaux, oyazalaki empêché. Inspecteur général des finances, chef de service Yassika Gilles Alingete, Aouti Kozala officiellement installé les lobos à bas détail dans commentaire ya Honorine Kinwani. Inspecteur général de finances, chef des services Yassika Oyo Azalaki nommé par chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a Koti Lelo en fonction mercredi 7 juillet. Cérémonie à remise et reprise entre Gilles Alingete, inspecteur général de finances, chef des services entrant, na Victor Batoubenga, inspecteur général de finances, chef de service sortant. Et Salema qui n'a présence ya Monsieur Eberon de Colongele, directeur ya cabinet AI chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na inspection générale de finances. Victor Batoubenga, inspecteur général des finances sortant, Azali nommé inspecteur général des finances adjoint, Ako secondé inspecteur général des finances Yassika Gilles Alingete, Namaloba na ye Gilles Alingete a promis qui commettre en œuvre pour na répondre na battante ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. A annoncé pour bientôt recrutement il y a 120 nouveaux inspecteurs. N'a qu'au rappeler que recrutement y a Sika et Salemaki il y a 29 ans. Pour la bateau éviter inspection générale des finances et Zali service supérieur de contrôle du gouvernement en matière de finances. À contrôler la régie financière, entreprise y a l'État, administration publique, comptable d'État, gouvernement provinciaux, et dépenses y a l'État, y compris Banque centrale du Congo, BCC. Pour protéger la population contre la cybercriminalité, Zalaki au centre Yamasolo, entre ministre et Petentik Augustin Kibas Samali, président de ARPTC, et l'ongona opérateur de télécommunications, le na cabinet à ministre. Nasuka Yamasolo, Christian Katende a expliqué à Kiboé. Nous avons eu une réunion avec les opérateurs GSM où nous avons présenté une solution qui va être implémentée sous peu, qui vise à protéger les utilisateurs de tout ce qu'il peut avoir comme vol d'appareils, fraude sur les appareils, clonage et de tout ce qu'il peut avoir comme appareil contrefait qui soit commercialisé dans le secteur des télécommunications. C'est les 4 opérateurs télécoms qui sont venus et nous avons un partenaire qui accompagne la RPTC dans l'implémentation de ce système. C'est la société 5C Énergie qui nous accompagne. Et en fait, c'est l'ARPTC qui met ça en place, la société 5C Énergie est un partenaire technique. À la mise en place il faut considérer que le lancement interviendra aux alentours du 24 septembre et puis il sera d'application disponible et ça va permettre d'éviter considérablement que les vols d'appareils se fassent et que la contrefaçon trouve un marché en RD. Communication ya moko ya communauté islamique autolakisaki lobby contre l'église catholique na SSC sur élection ya Ronsard Malonda groupe ya ba musulman mususu babimi pona côté les melaye balobi bango bayebi réunion wana te bolanda bango na image oyo. L'autorité de chez Zaïd Ngongo, mufti de la République démocratique du Congo à ma droite, et de chez Youssouf Djibondo Kapiepi, représentant imam représentant les gardes de la communauté islamique en République démocratique du Congo, nous avons appris par voie des médias que 6 confessions religieuses ont opté leur choix sur la personne de Ronsard Malonda au poste du président de la CENI. La communauté islamique en République démocratique du Congo que nous représentons ici informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle ne fait pas partie de ces 6 confessions religieuses. Tout acte posé dans ce sens n'est qu'un faux et n'engage que son auteur qui n'avait ni mandat ni qualité pour engager la communauté islamique en République démocratique du Congo. La communauté islamique en République du Congo démocratique du Congo croit fermement que cette question
doit être traitée avec responsabilité afin d'épargner notre peuple des déboires électoraux vécus en 2006, 2011 et 2018, nous avons dit. Les combattants et UDPS va réagir pour la marche na bango pe balobi pour la nini balingi na bango Ronsard Malonda te na tête ya Seni. Hervé Zaka azalaki wana. Toboyi monte bango abisaki Malonga na o abimisa président Seni biso toboyi. Azana tuti ape congolais te. Aotika lo sala te tolanda d'origine place à Outa tuti. Congolais ça na image ya face wana te. Organo ya Seni eza moto bengami azala président balobi ke azala moto na famille politique moko songolo pakala te. Donc azala couleur politique te. Mais Ronsard Malonda aussi toyebi déjà que malgré si a travaillé la fois passée mais aza ya famille ya FCC. Yango tolobi ke batu nyonso tokota na nzela totambola toloba ete toboyiye tolingi te azala na kati ya Seni. Toyebi déjà ke badongolo miso bazwaki ye batie wana lokola pion na bango po ba meka suko trike élection bazongela suba makamu na bango akala. Yango biso toboyiye pena na énergie ya suka. Azalaki na staff nga kati yende Corneille nanga. Lokwa yazaki na staff azali loba suka te. Félix Abimi eza nzambe ndalingaki Félix Abima bazwaki aveuglement bamotimba na sima. So balingi bazongela siko je tant Ronsard Malonda kozwa lisu bale wana po baluka batrike so basa ndenge nini. Congolais nyonso aboyi. À la 44 ans église population biso nyonso toboyi. Biso totambola le 9 bandeko msuba totambola le 10 msuba totambola so ba mardi wana. Donc batika biso atika na yano na 44 luka cop mususu. Te tolingi te. Oyezaki tozaki misu ya kolala kala lelo tofungoli misu. Fatia na maramba bien, to vivre bien, to zala bien. Prison nzamba poneli biso. Toujours beba kale aussi mbate to buka bakali wana. Akono tolingi te. Ronsard Malonda comme individu, toi peut-être le problème n'a été. Mais toi le problème est mingi. Il y a démarche, il y a ma B. Au Babandi depuis 2019. Pour la Kobe Bisselabiso élection, il y a 2023. Et on les caté, monsieur le journaliste. Et on les caté. Ronsard Malonda ba ko Bisselabiso ye. Soi-disant, à une église kimbangiste. Mais Kimbangi c'est bien été. Hein? Kimbangi c'est bien été. Bazoué libiso Ronsard Malonda wapi na mukili nini. Batubaka sa Ronsard Malonda a produit ya Corneille Nangawa. Te! Abandina ba malumalu. Ayana bangoyi mulunda. Ayana nanga. Sikoyo aya comme ça akoma président ya Seni. Oh non, pas jusque-là. Le quoi qui m'bangi c'est yebiete. Non seulement Ronsard Malonda kende, mais tolingi ayebisa biso auti wapi. Akenda ko bima na confession religieuse, toi ko bima na kimbangi c'est ndenge nini. Ndenge nini? Janine Mabunda. Babi mama zakala motema bo mama. Mais moi ça modèle nini ona motema lokwa nganga kisiboye. Moi c'est modèle nini? Est-ce que attends la conséquence après nous allons inviter le peuple congolais nyonso. Na ba marche nyonso eza organisé. Il y a jeudi, il y a UDPS congolais nyonso zala. Il y a ba CLC, ba Seniko, ba mouvement citoyen congolais nyonso zala. Kolobate ko eza marche à UDPS, eza marche à CLC, il y a ba mouvement citoyen T. Ezali ba marche, il y a ba congolais. Ezande bandelito bandi bandeko biso CLC babandaki semaine passée jeudi oyo biso tozali le 19 lisusu CLC ba mouvement citoyen tokozala wana tokolemba bango te bango nde ba olemba biso jusqu'à ce que bakokima seulement parler du peuple wana mais ba okima na bandako. Na cadre ya kosunga peuple congolais Betesco aena miliki ya sika qui rigole avantage ozote kama partout na ville ya Kinshasa. Betesco toujours kaka na rythme na ye ya kosunga mabota amemeli bino lisusu produit ya sika tunanga nini ndeko qui rigole avantage miliki ya solo lait en poudre instantané avec graisse végétale ezali en sachet pe ezali en boîte.
boîte mususu ya 400 grammes na ya 900 grammes na ba sachet ya mike ndimela ngai mwana mama eza na goût ya kosakana te calcium oyo epesaka makasi surtout na bana ya mike bakisela yango vitamine APD ezali kotekama partout luka yango na baboutique ya mike na zando pe na baligado ya bakoya baveni na bino eza wana mobimba lelo miliki ezalaka lisusu luxe te grâce ya Beltesco na mbongo mukie omeli miliki na yo ya kitoko ya mabele ya ngombe fini bamai ya lobo o mbongo akosoma miliki eza te mwana mama yebela miliki etikala lisusu luxe te ata na mbongo mukie o tolobaki te toyebisi yo ozala besoin komela miliki Kerigol avantage yango yo bayeli yo eza na goût ya kosakana te meka okokangama. En tout cas Beltesco vraiment mosungi ya mabota. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Bafamille misusu bazalaka soki mwasi andeko na bango azobota te bakofinga ye bakotia ye mal à l'aise comportement wana ederangeaka miti mafuta na dorsiana nzeba bazalaki wana tumonaka na bafamille mingi soki mobali abali mwasi me mwasi yango azali kobota te okomona babel famille bakobanda kofinga mwasi likambo oyo ederangeaka basi ebele oyo bazanaka oyo na yango biso magazine KNB totunaki na population soki mwasi azobota te il faut babel famille bafinga ye mama bokilo baya kotumisa po azobota te mais mpo na ngai batungisa ye te mwasi mosusu le mosusu akobota na nsima le mosusu akobota lisusu te bakoboyana te bakofana kaka libala bakoboma libala te baboma libala mpo mwasi abotaka te eza bien te baba baoyo soki mwasi ya mwana azobota te ezalaka likambo ya mwasi te ezala mpe likambo ya mobali te swati mabota otake mpa nzambe soki mwasi azobota te bota mpe nano para mobali eske mobali aza na defo te ya kobota soki mobali aza na defo te bafoi ekobota mpe na entre baparent so basepelaki na libala wana te demo akoti baseli misala bango molili ya mona internet omwana mwasi akomi kosanga mabota alors na place wana ifo siko bolanda bonzambe bokoti na bapriere boleleli nzambe oyo apesaka mabala oyo apesaka nyonso apesaka mabota noki obanda kofinga kaka mwana moninga ntango mpe defone ese pa mwana no mobali okoyeba te yango nangi napesa conseil na bandeko basi komi lokwa mibali oyo bafingaka basi ya bana soki baza na probleme ya kobota ya mabota batika eza na importance moko te ya kofinga basambela nzambe nzambe wana nde moto apesaka nde akopesa nyonso wana eza mama nzambe yaya moto apesaka bana eza nzambe ezanga te so mwana nga lelo abali mwasi azobota te oyo eza bapriere koleka bapriere nzambe apesa ne mwana kwana olobali papa mwasi soki azobota te eza na basanse ebele mwasi mosusu azobota te eza peut-être microbe soki microbe eleki mingi na mwasi kobota na ye eza pasi kote mosusu mpe ekozala mpe alongola bazemi ebele lokola bana na biso ya lelo aza na posa kotambola aza na posa kobota te soki olongoli bazemi mitano soki ozalaki na maki ya bana mitano na libumu bana basiliti okobota lisu ekouta wapi mosusu mpe surtout na biso baafricain ezalaka makambo ya famille peut-être kota papa baliaki mbongo te kota mama baliaki nyonso wana ebendaka banomali na kati ya buma mwasi kote mosusu mpe soki mwasi azobota te botala mpe nanu para mobali
mwasi akozala aza na ye normal mais mobali aza normal mwasi akobota ndenge nini misusu mpe ezalaka mwasi na mobali makili ekokani te soki makili ekokani te moye babota eza te mpo ngai nasi na vivre ka wana grand frère na ngai avandi na mwasi 6 ans baboti te mwasi alongwe ake na libala mosusu aboti grand frère na nga mpe azwi mwasi mosusu baboti donc kobota te wana eza na basansi ebele toyelaka nanu koboma mabala te o mwasi azobota te toboma libala wana te bomema nanu tokendaka na hôpital batala soki microbe eza te soki microbe ezali wana yebi mungaka soki totali koto hôpital esimbi te totala na bafamille soki esimbi te tala likambo ya bango mibale mwasi na mobali nyonso wana ezaka mungaka lo bato bawelaka koboma libala mwasi azobota te akende na ye basalaka erreur makasi oyoki ndenge moto na moto apesi ya vi na ye me esengeli na biso toyeba mabota eutaka epai ya nzambe soki mwasi azali kobota te ezali volonté na ye te bino mpe bato bosalaka bongo botika mpo soki ekomeli yo okosepela te. Kinshasa eleki partout. Cérémonie ya Chibawu oyo bandeko na biso baluba basalaka epai ya mwana mwasi soki abali ezalaka na impact nini? Reportage ya Hervé Zaka na Honorine Kinwani. Chibawu oyo biso nyonso toyebi ezalaka mingi epai ya bandeko na biso baluba kasi mutu na mutu azwaka yango to aexplikaka yango na ndenge ye ayebi kasi rédaction ya KNB elukaki yeyeba Chibawu ezalaka nini. Chibawu biso baluba tout d'abord ezalaka garantie pona oyo azobala mwasi parce que kobala mutu azobebisa mbongo na ye te azobunda ti akeye apesi mbongo wana epai ya bamwana bato azwi ye aye otia ye na ndako apesi ye valeur alors mwasi mpe ntango akoya na ndako efa apesa mobali na ye valeur mais tant que basi mosusu bazalaka aza na ndako ya libala alongwe ake kolinga mpe libanda wana Chibawu oyo ekokanga ye importance nango eza wana mpo na ngai nakoyebake no eza fidélité epai na biso eza fidélité mpo bible elobi ke no mwasi aza moko mpo na mobali moko mais awa omona mosusu aza na mibali 4 5 6 mais biso baluba epai biso eza bongo te tant que non apesi déjà mbongo epai bino oza yanga moko oui ata mibali mpe ezalaka neti na kote ya bajilaka sango mujilaka sango so aza na mwasi na ndako ake kosala buzoba na ye libanda soki azongi na bilamba bolimisanga azongi na kaleson na ye aye nango na ndako na ye mwasi na ye niki yango eza déjà Chibawu eza tous les deux côtés etika place ata moko te soit mwana kokufwa soit yo papa so makila na ye eza pede oyo lekana eza na façon bengo amande mais na komona ono mba bengo chibinda mboka na biso wana eza acte posé maintenant soko Chibawu eza kola amande on comprend donc c'est-à-dire quoi soki mwasi adekusha libanda andewa libala na mobali mosusu pour bien dire sikoyo eza neti na mboka na biso mwasi akokosa liwa na ndako okomona boye mwana soki akokata na kufi mwasi soki aza na makila pete okomona mwasi apena akoma pena emo boye liboma siko mpona liwa ekotela kati ya libota te basalaka nde nini so mwasi asali na denonse eloko oyo asalaki bakosala nde nini mobali akobengisa libota na ye bamabe ya famille oyo bavandi batalisi likambo nde esalamaki nono mwasi asali nini adekusha libanda eza boye me ngai nakosenke bosani bolimisa ye afute bamande so bamande oyo mwasi okomo mpena ata moko ya libota ya nani ya mwasi ube mwasi aluka te mwa symbole oyo apesaka na famille ya mobali wana babengango nde Chibawu sikoyo ezalaka deux choses différentes toza na Chibingi na Chibawu Chibingi eza eloko moko boye yake soki mwasi akesala mbebe epa bango azongi epa na nga toliene nzungu moko esengeli akutana na mabe wana yake akufa biso tolingi kobala basi ya ekolo na biso avantage eza ke soki mwasi ya mulu babimi na mobali mosusu akokufa soit bana bakokufa soit mobali akokufa avantage ya mwana bazalaka fidèle na biso mpe tozalaka na fidèle na basi na biso
mutu na mutu expliquer na ndenge na ye kasi esengeli koyeba Tibau ezalaka cérémonie oyo basalaka na baluba soki batu balingi babalana po etinda mwasi asala mabe te to atriche te na kati ya libala sino te ekomemela bango pe lisusu ba problème ebele bana bakoki pe kobanda kokufa bango na kati ya ndaku eko riske pe mobali akufa yo mutu oyo ozo vivre nanu na kati ya ignorance ya Tibau yeba Kinshasa eleki partout. Bana oyo babotami na kati ya mariage selon ba coutume banani bazali na autorité to droit likolo ya bana wana est-ce que ça ba koko côté ya mobali to côté ya mwasi reportage ya Hervé Zaka na Atensiata likambu ya ba koko e koma pe ko créer moi ba problème ebele na ba famille ebele na Kinshasa okomona mwana akoma koyoka plus koko oyo azali côté ya mama na ye ke koko oyo azali côté ya papa na ye. Na yango biso magazine kani beto kitaki na terrain pona kotuna population nani penza azali na droit likolo ya bana oyo babotami na couple est-ce que ezali koko oyo azali côté ya papa to koko oyo azali côté ya mama boyoka bango moko ndenge ba expliquaki na baba baza original to soto landi na bokoko te to soto landi na bokoko parce que nga za muluba ngai ne na koloba kende na za muluba papa na biso mama na za muswahili papa za muluba. Donc papa de biso bana tokenda pe ba papa. Donc maman ya biso azane na liloba Mexico na coutume na biso. Donc ngai na akota bo papa donc moi na nga pe ya mwasi. Loka papa na epe aza muluba donc moi na nga soka boti bana na pe ba so pe mobile ne pas za muluba. Bana wana original la koko na bango nde papa o papa na mwasi donc papa na papa ya mobali wana sur l'école la biso ya mobali d'origine si yeb a tumboli ba makambo ala nyonso ba kongo yaka matriarcat te ninga hebi ba kongo yaka matriarcat donc soki na zwi noko chef de la famille ngelo ba ke noko wana soki papa soki ba parents na bazali soki noko ba parents bazali ngona ndiko kongo le mutaka pena pouvoir pena ya Elena niveau famille c'est kota mama ponanga po aza mwana oyo atikali na libota mwana nga ya mobali bana na ye batikali na libota bana ya mwana mwasi bake na famille oyo mobali ake kobala bango pe bake na famille wana siko bango bakotikana na libota na ngai baza bakoko ya mwana mobali kote ya mwana na ngai ya mobali bakoko na ngai bango wana bazotikala na kati ya libota na ngai koko na ngai mama na ngai bien papa na ngai papa na ngai loko aboti ngai mobali yende d'origine ya bakoko na ye ya bana na ngai parce que ngande mutu naza na semence nyonso mobali nde mutu azaka semence mwasi azaka neti enveloppe neti mutu akokenda kona na ye kolona ngu soit nguba soit masango aloni na bilanga mabele yango musala mabele zende ko batela po kona wana ebima ebota mais kolo kona azande mobali tata na ngai nde mutu aza na droit na bango ya bakoko na ye tokanisa ke to comprendre biso nyonso likambu ya bakoko ezo dépendre na bakutimi ya bato na bato eza na bato mosusu bazalaka ba matriarcat eza na bato mosusu bazalaka ba patriarcat mais tout dépend na ndenge mwana pe akoleli na kati ya bomoi na ye akoki kozala pe na ba attachement mingi côté ya papa na ye ke côté ya mama na ye pendant que papa na ye azali matriarcat tout comme pe papa na ye akoki kozala patriarcat mais mwana azali na ye plus attaché côté ya famille ya maman que côté ya papa donc ezali ko dépendre na ba famille pe na ndenge mwana ye moko akoleli na affection oyo azui côté ya les deux familles Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino Bozalaki tellement ébélé pour na kolanda magazine Kinshasa na biso tokomi na suki édition ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango tika topesa merci l'équipe rédactionnelle mobimba ya KNB Hervé Zaka double poumon azaki sima ya caméra na Atensiata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo sana te ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya
réalité ya bana ki réalité ya bana kino